Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Yeah. Dekuna gana zaku ebiso. Dekuna gana. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Avis du public. Balobi Avis du public, toujours mes colonnes à découverte. Avis du public, le to accompagné association AEE, donc association des entrepreneurs, donc ici à la province ya Congo, précisément dans le territoire ya Madimba. Bah y a une délégation na bango na bisope Avis du public to ko visiter. Bah si talaka bango ba ki ato zana na mbongo ezangi na mambo sala luka bango ba peso idée. Donc attends ko palangana te ozambongo na sana ngobo na kena ngobo na soma ba forme na te forme si la raté ba griffe si la raté ba griffe no baksa manga ba no bakisa makaka ba boss pe si la raté so ozamba na mbongo oluki association AE ba ko pesa yo ba idée donc yango biso Avis du public na équipe na ba mobimba association des entrepreneurs AE to kiti a na province ya Congo précisément na territoire ya Madimba to ko visiter ba site donc beaucoup monde bino ba na bilili ba site sur le terrain. Je suis passé, je suis accompagné avec Wilson Songa. Suivant. Fidèles téléspectateurs, équipe Mobimaya Ae, Eza Awa, Tuzana Bango, tout le monde peut papa. Papa, bonjour. Bonjour maman. Bafan pe public aux Talabiso, Bazana Bezo Baïba, Ozanani, la carte association des entrepreneurs. La carte association des entrepreneurs a un sigle, Azalaka président de la commission des finances. Bit ya visite na biso nini awa na province ya Congo central pour nous ka to zumba moko na to matna ta Egypte yeti awa na province ya Congo central précisément na territoire ya Madimba to ko sanini awa visite na biso na kati ya Congo central na territoire ya Madimba to ko visiter membre na biso membre filiale na biso
toye kotala misala salaka pour donc toye kolanda suivi ya misala ya salaka. Ok, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, on évolue toujours Balobi. Toza awa donc le loba Congo. Oui, excusez-moi, il y a un message en bas Congo, pardon. Congo central. Congo central. Oh, ils sont. Attention à quoi. Nakata Congo central. On va tout visiter, hein. Tota basit surtout. Mais avant tout cela, madame pas awa, il pas un membre. Il y a Ae. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment on pour na fan botala yo. Comme ngai madame Marianne Malutama, naza secrétaire administratif na kata AE. On peut se demander ma précision pour na AE tant ça qui mission na MESETED AE bisa ki a no ça qui aloba ki bato na mbongo bakoko ya bino pe boye daraper ce qui peut muta na activité na financièrement donc aza moi koko ya beaucoup pour bakisa. Bon jusque là nous to bandi vraiment parce que tous on a début mais ils ont un projet donc ba ko financer ba activité ya ba membre ba oyo baza na kati ya besoin donc financer ba c'est quoi na ba Congo to yeko sana to visite to visiter membre na biso moko mama patience azana mo ba activité na ye to ça la suivi ya ba activité mona pe to ça la suivi non donc tu es visiter pour tout ça de suivi à bactéries bah non activité à ça la carte au mona tout ça la suivi puis ah ezaka quand c'est limité na Kinshasa donc tu accepter na membre que eza partout na carte RDC donc tu na Congo central tu partout na ba membre na biso. Merci beaucoup ba fan nyonso o bozota la biso donc atoza ndeko na zaka kuna na luozi azana ba activité to ayepe comme kuna ya visiter donc on continue avec Wilson Songa. Voilà, ndé na yebse bino ne bandeli fidèles téléspectateurs siko tozo kende na sitango ya membre moko ya AE donc tu peux visiter sitango tout ça vraiment madima bon comprendre hein la baxe sharp malili makasi vraiment Wilson Songa edengai to kende tozo kende na site ya madame Patience asa membre moko ya AE donc tozo kawana tozo kumbana tozo kende donc bana poto ya madimba o boza kuna toza kata madimba na Congo central bon boka matende na baxe chapeau pour malilo eza donc ngamo amna yebion Madimba Kimbobolo na Kimbobolo Kimbobolo yango to tanga kuna Madimba Kimbobolo bana poto ya madimba toza kase Kimbobolo Kimbobolo en tout cas bana na madimba kuna na Paris France na États-Unis côté nyonso bozali na pesi bino mbote vraiment tozo ko bakaka tozo kende po to koma na site ngwana le to lemba manio kwa fresh to lemba ba pilèche ya fresh to de tomate fresh to mimona Kinshasa sarana na Congo central on a ba beta brique Wilson moni que province est bien de ba beti parti ya brique ne ba beta boso ba sisi ba classé ba yaka o ba tonga na kasango ba sisi ba beti parti ba sisi ba classé four kuna ba tumbine komi brique cuite bazoteka yango pe kaka esunga na otongela bandako nyonso bozomona mais et comme rappelle kin non oui et komaka siko bango ba itiza bango biso itiza kuna kinte yango te nyoto salela kaya na tremba moko bazo na mabele wana mabele yango na eza ka juste mabele kaka batiasi ya pamba te sima te argile kaya pamba balo na mai na bakeste ba sokola bongo biko ba mbete ndambu yango na kuna province eza mamnango yamba bibwala lelele yabi bana bigane lelele abibana bigane lelele diridiraga mama kitona kije diridiraga mama kitona kije Ona kuma kasikito ndinga na nikutele
singana ne kukoina ambake kito aya tala kwa bibwa lelele ye bibwa na bigade lele ye lutale tala kwa bibwa lelele ye lutale tala kwa bibwa lelele alelo tala kwa bibwa la sigalute alelo tala kwa bibwa la sigalute maganda mapamia aya ya mula yenda maganda mapala tokomi sikoyo na site yango awa na association ya AE toyekotala site ya mama patience mais tozaka toujours na territoire Madimba tozaka Madimba donc totala site ne yango oyo bilanga tona kata bi tona bilanga bapondu banini tout donc azana bilanga ya 20 hectares oui, ça va, moi, la manioko, ouais. Manioko. Donc, maman passait ça à Bilanga, ça n'a ni 20 hectares. Il dit, ma souki, moi, manioko. Hein, manioko, on l'a soukal, bâtiment, on l'a fraîchement, hein. Pépé qui est les millionnaires, tam ça là. Voilà, tout ça bien, batambo, on est surtout pour 20 hectares, donc, au tambour là, on a 4 GT. Maman passait ça. Et je vois combien de temps, comment moi, si. 20 hectares bilanga donc oza mbongo mama muke kaka mayele kaka osala na wana ndenge nini expliquer na bana poto obotala choix ezate moi muke moi 10 000 moi 20 000 batamboka ndezala ka sombelanga moi sani nga moi lamba nga moi boye osombi oye okati mikolo katelio kolona nga mona koti na sali musala na ngai na ndenge komelinga boye lelo toni totanga mbongo deje tika ya musika te molonaka ngamona lona nanga yaya ngamona lona ka kolona kuna ya sala jete na kota mutu te to komi na ngonga lona to bosani ba makambo ala nyoso to kotine makambo bilanga o sala biso ça va combien de sacs à fufu nzambe Wilson pépé kala yo kilanga na likambo vraiment gouverneur de la ville o ça va combien de sacs des aboy na ko sata camion moko ata moi 50 sacs na sali ekei na boutique pe na bénéficiaka na pondu lisu na bénéficia de à perdre zate boutique oteka pondo oteki na fufu liboso na tolongola manyoka suka ndi na sali yango boye ce manyoka suka le koksida 9 mois inane olongola manyoka suka linyonso bateki ezongi seulement ndamba mbongo simokota na fufu pondu de à perdre zate to bénéficier à gain Ah bon, en tout cas, vraiment, nous avons fait ça conseil na batunyo surtout. En tout cas, pépé qui a la bino matuza kuna batibo apula bino surtout vraiment et loko lobezati parce que tel an nous moi c'est initiative ya boye initiative ya boye pardon 20 donc camion et bima camion fufu. À tout ce ngai. Consommons congolais. Vraiment continue avec Wilson to kesu wa pikote ni na yo bunga pamba. Tali nyoka etikali na lokota oyo na bandi ngano me mama nyoko na kini kasi mama kutu mtasala bilanga o ne fome nyoka sikai bon ba moi ndeni na uti madimba fo katela ngango penza 20 hectares pardon to bunga fo hectares leke belé 20 leke nde belé pardon toza na 20 hectares na 20 hectares donc bilanga munene aye et ko visiter awa donc papa Faustin tout ça to yaki na site pour to ya visite comment moni boy 20 hectares ya moi c'est et ça le ndene impressionné nga makasi pona mwana mwasi asala biloko ya boye ponga na banoka nsake bana basi msana baoka kotia batilo ko sokola basuki ko tamla na ville mais na kamwe ko mwana mama boye azala ni initiative ya boye ke
aya kosala bilanga yango mpe nalingi natuna ye mpo namoni awa nayebi ke manioc ezalaka na bambuma te lokola bafleur mais oyo namoni eza na bafleur ta neti oyo boye mama patience nalingi nayeba oyo eza biloko nini oyo po mbuma oyo eza nini na mboka na biso za bambuma boye babengaka yango framboise mais ezalaka na manioc te mais oyo sikoyo namoni yango na kati ya manioc oyo eza su modèle nini ya manioc oyo oyo nde eza boye yango nde ekokoya pe na se eboti mwa boutique ya moke epesi susu linyoko ya monene de boutique oyo tozolona ezotali na partie ya graine oyo oyo eza eloko ya sika nouveau modèle oyo bien bandaka ezalaka boye peut-être kuna mabei na bino eza nde mosusu biso na mabei na biso boutique nyonso ebota ya graine la majorité na oyo namonaka so pondu ya caoutchouc wana mpe ebimisa biloko ya boye lina tuna pe mama patience parce que ba pondu eza ka nécessité na manioc toni moi toli eza te toliaka kote opo manioc ekolia na se kuna manioc eza na bomona pondu alia pe ezali ngai le no lia pondu ya madimba eza ya osbeba lelo on continue bon papa opesi biso na nkombo na yo et peut expliquer biso ndeni bosalaka po tozwa manioc nga kombo na ngai eza papa Makengo Justin. Bon, pona kozwa manioko kosala bilanga et puis ba boutir oyo tozolona eza ba boutir ya bavari. Boutir ndeni laksana bana poto bayeba. Eza boutir oyo marque eza Zizila, eza ba étude ya ba ingénieur ya INERA à partir ya ba graine oyo boutir azobimisa, l'air boutir ekoli abimisi graine oyo kokene na bata INERA basali ba étude l'air bakosala na germoire basali semence ekobimisa siko marque mususu ya boutir ba changer ngo kombo yango ne ba variété oyo ya ba boutir yango biso tozolona po aider biso na kolia na kosala mwa ba makamebele pona produit ya fufu farine de manioc. Siko ba boutine oyo umela rador eza différent na ba oana mususu do na nyonso nini eza penza so bolonya mobike umela te popesa biso produit. Bon, toza na ba mwa ba variété belé ndenge ba ingénieur bazo sala ba étude eza na variété mususu babenga karave plus ou moins 9 à 1 année. Oza déjà na taille kolia linyoko nango soit ta kosala fufu ba makamunyo surtout il faut servir na ba besoin. Oyo plus ou moins 1 année et demi il faut bana déjà ko servir na ba besoin oza nango. Siko nini produira pis. Bon, fufu kaka, fufu farine de manioc. Ah. OK, merci tozo kota to koti pour 20 hectares. To koti kuna kati. ampleur moko mais anana boko tia ngoti anana omoni bazamba okikoto sanana na zamba sikotia anana bane koli de terre c'est comme Voilà pour les colis. Papa. Tikuna. Omoni. Tikuna na ngam. Mais kuna to komande nini? Ma patience. Papa. Kuna to komande nini? Tala. Ah.
mai za munene Soka nde papa Fosta zolo bara wana yango. mamu asa musala munene moni tikuna Mama Mariam. Bana poto. Boya tosala bilanga. Eza bilanga mwana mwasi. Tala ni noko. Oui. Maniko babenga koko monini. Bon. Oyo na biso koto ne basala komo na ngompeku. Eza linyoka kolia. Eza kolia. Linyoka jaune. Pe basala ko ngompe fufu. Ukoki kosala no pe fufu. Na kwanga. Mais sikode fufu nango ekobima jaune même kwanga jaune. Donc tu utilises ka ngominga pona kolia. Toza awa na association kaka tozokoba na visite na biso mais eloko ekamusi ngai kotala mwana mwasi asali vecteur donc aloni franchement tozobenga bino nyonso tu bana poto bana mbongo basera poto bana mbongo lokola ba joli lukombo lipasa ya Claudine Bosau bino nyonso bana Suisse wana donc ba boss lokola ba pepe qui est les millionnaires boya bo kolona bilanga tala tozala madimba donc mwana mwasi vecteur donc ezebeli ba ope bazala ba mbongo na bango ezanga musala osala association aye ezawana ba kopesa bino ba idée po boye initiative déjà à moi si bah yépe bah qui descend bah ça descend sur terrain pour pouvoir côté là si réellement moi c'est on peut à ça la ramsala mais comment boy et comme c'est biso comment on a vecteur boy donc moi ça s'occupe à nango écoute azani mobile pese monter ana mbongo na mbongo eza place wana vraiment tu invité ba tenir surtout bah bazana mbongo ba tenir surtout ba chiboa pula ba Rodrigue Apula bino nyonso donc tozo invité bino mama patience to comme maman mukena suka ya reportage na biso okokolo ba nini na ba fan po batini surtout bazotala okuna na poto gana osenga na bango kaka balalisa misu te tango mama koke monana batele masoki makanisi bazana ngo te bayaka na aye ausunga na ye ngape bakutana na ka boye bazwinga bazokolisa ngape de nazokende makambo eza bien bilanga ezofuta ezofuta yango nde ezotangisa bana etangisa bana yango mpenga moko nde ezosalanga na mwa moke koede famille papa Faustin bon tokomi so mwa moke na suka visite na biso ana ma patience babukelanga pondo non mais mona Kishasa tokomi mwa moke na suka ya visite na biso tulongola Kishasa ti awa mwa liloba na bato nyonso bazotala kuna na poto malobeza so mingi te nakanisi image ya onde ezoloba pokoloba mingi sa image donc ekozala ondere nazokosa donc bango moko bamona batala ba image ndenge ezolakisa elo mosusu ya kobakisa wana eza lisusu te donc il faut baya nde tokota na action baya basadere na AE tokosunga bango toza nsima na bango ndenge kaka tozolandana na mama patience. Ok, merci beaucoup. Maman Marianne. Mot de la fin, il y a émission, mot de la fin, il y a bon mot ici. Émission. Mali le basuka. Le basuka ezali kaka que ba moko ba moni oyo tozali ko sana ayo tozali ko sala suivi ya batu ya ba membre na biso. Oya moni kaza na mbongo azoye bela ko sala te akoye ko ya to ko orienter ye. Po biso rôle na biso ezali ko orienter batu. Po ba ye bandenge ni na ko investir mbongo na ye. Mama patience pe pesa biso confiance aye to moni pe musala ndenge ezali ko sala mayangwana mona nga ya suka yangwana donc ba hésiter te. Merci beaucoup Ngapé avis du public pe bakisi et bien si bata mbongo ebele ko bana na yo moko boss Didier Masuki
Ce qui mbongo eza msa sala vraiment eza wana boss Pepe qui a là les millionnaires binonio surtout ba joli likombo li passe ya Claudine Bossau ba vrai chéri à Genève tozo benga binonio surtout ba Thibaut Apula ba Rodrigue Apula binonio surtout tozo benga bino donc eza wana ba basala mbongo na bango ezozanga nango makambo kosala eza ka te mbongo somba ba voiture so ba mapangu te ba makambo kosala ebele sana kin donc ma mère Sophie Mamengi nazo benga bino Zéphie Mamengi tout bien vraiment bâtir surtout DJ Imbondo, je vous appelle Héritier Minimbu, mon vieux DJ Daddy, Dido Mbongo, Maman Pauline Soldat, yo babio zaka cascadeur lukaka donc yango pepo na yo Maman Pauline Soldat depuis Château Rouge, bâtir surtout bino nyonso obo moni ki bokoki ko s'adhérer na AE tout bien bino donc boye wana so boza bon na bino AE repesa bino vraiment ba idée à malam. Là je dis merci beaucoup à mon caméraman Biso Songa banda Kishasa tozane ana madimba nde makambo toka tozana madimba na profiter ko pesa sumbote na nasivangu des gros bisous à toi babi batela mwana toujours malamu. Un grand merci aussi à DJ Imbondo Pepe qui a la mutambongo Thibaut Apula Rodrigue Apula un grand merci aussi à ma femme d'Arania, surtout à ma maman, ma mamouche Sophie Mamengi, à mon papouche Zéphie Mamengi, mon oncle Dido Mbongo, à mon réalisateur Bogos Anderson et pourquoi pas à Papi Voima et DJ Daddy. Donc tous à qui n'a pas Congo, tous à Congo, c'est quoi tous qui. Au revoir. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe Didier Masuki Andy Chou Narcisse Descendant Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi Et Zolandama Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi Et Zolandama Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi Et Zolandama